Mbote Nabino, Balandinion sur Abosolo na politique officielle, et Sika Bozwami, Bozali partout dans le monde. Bozali na Brazzaville, na Grenoble, na Barcelone, Bozali na Italie, Bozali na Biso na Afrique du Sud. Awa, Bozali pe na Congo central, na Lubumbashi, na Maniema, Mbote Nabino, et Sika Bozwami. Et Sika Otozali, Bosolo na politique ya lelo, ezali kamoko très très critique. Oui, mais Mibiso Awa, parce que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ceux qui m'ont sapia belli, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital, les yeux surveillent pour que les doigts ne trébuchent point. Ah oui, si Katozali, Zali Penza et Sengote, que d'abord Rob Nazali Nangote, on s'est déplacé avec rapidité, juste pour venir en aide dans les bota, il y a bande comme Bazaba Congolais, Balandipe à Bosolo na politique, Bazali na Passi. Tozali na commune à Bandalungwa, na Gosolana Moboti, Oyazali Moboti ya Mwana. Et puis après, bokoyeba nini ekoleka awa tout on ma solo ndenge to solo la moindre de choses à faire ya koyeba boso na politique eza koleka lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ngonga ya 10h30 Congo Web, rediffusion à 23h30 mais bozape na radio 97.4 et YouTube boso na politique officielle TV Moko mais bato baza ebele. Alors papa mbote na yo. Mbote papa. Kombo na yo nani? Mukendi Jean-Paul. Mukendi Jean-Paul. Papa Jean. Papa Jean de babengaka mingi. Awa tozali wapi? Awa tozali na Bandal, tozali na avenue Misanda numéro 11. Yo vandaka awa? Na vandaka awa. Eza lupango na yo? Eza lupango na ngai te, nazalaka sentinelle awa. Ah, la ninde mofu, oza kosala awa. Naza kosala sentinelle. Ezali école. Eza école. Très bien. Ozo sala mbula boni? 5 ans, oui, eza 6e année. Oza na bana boni? J'ai 12 enfants. 12 enfants. Oui. Moi, je suis Azobela Zali 40e. Oui, Azobela Zali 6e. Obengi bosolo na politique, to komi awa. Bato bazolanda yo peut-être pas éviter. Loba na mobimba, likambo eza nini, pasi no ezali nini, o esali ke biso bosolo na politique to ya awa, bande konyo so balalaki, me bakata pongi bakata misala puto bakoma. Likambo eza nini? Nazali na pasi munene. Nazali na pasi munene likolo ya mwana na ngai. Akangabi na bokono ya cancer. Bokono yo ebandaki ça fait 2 ans. Ebandaki kaka mbuma muke. Biso to kanisaki peut-être que mbuma ezali akopakola taba vix banini mais or que ezalaki bokono munene. Tango tsikoyo to bandi komona eloko ezoaki alire ya munene, masse ya munene. Nde to bandi kokende na ba examen esika tozalaki to tamboli na tamboli mingi ta tamboli na ba hôpitaux na Kitambo na mama yemo na tamboli partout bazo pesa kaka résultat ndenge moko tumeur cancéreuse sikoyo lokola tozalaki na moyen te makoki ezalaki te au moment autant que tozali ko umela yango ezalaki kaka ko se développer par chance kolela lepa ya Nzambe toye kozwa mama moko asalisaki biso par canal na ye toye kozwa mama wana azweli biso mutu oyo nga na yebi te na yebi ata elongi na ye nano na moni yango te nde mutu ayaki kosalisa biso po tomema mwana na cinquantenaire tokomi kuna basali ba examen basali ba biopsie bakuti ke ezali tumeur Bénin. Il fallait intervenir. N'a quoi intervenir, salaki facture pro forma, c'était plus de 3 000 $. Sali opération, sali intervention. Ah bah opéra qui est déjà pour la première fois. Opéra qui est pour la première fois. Après opération, 1 mois après cicatrisation, il y a pota. Tobandi komona sikoyo mwa eloko ebandi ko vimba bayibisaki biso te lokola loboko ezalaki kaka boye il faut bobanda kosala massage lokola kiné nini wana ekozonga mais après kosala biloko wana tomoni kaka eloko ebandi ko se développer de plus en plus. Lelo botali bolamuki ekomi ndenge mususu bolamuki ekomi ndenge mususu salamaki na cinquantenaire salamaki na cinquantenaire salamaki na nini kaka na février oyo ya mbula oyo sikoyo nde
ntango tomoni ndenge wana nakendeki na cinquantenaire koyebisa bango bayebisaki ngai ke te médecin oyo asalaki mosala oyo avoyage aza na Inde akei formation akozonga kaka na mois de juillet. Bon tozeli makoki mpe ezalaki te baoblige ngai ke il faut recommencer examen à zéro. Je n'avais plus rien. Nde lere na ye kozonga lisusu bayebisi ngai ke soki mpona kointervenir après consultation na banini okofuta kaka mbongo montant ndenge ofutaki liboso. Alobi mais oui, montant vous allez combien? C'était 3000 en plus de dollars. 3000 en plus. Sikoyo nde omoni na vandi na ndako finalement eloko yango eye kose trangle yango moko moyen na sala ezali te. Soki nalingi ke tosala pansement infirmier oyo nazalaki kobenga baye batali boye bakimi balobi oyo ezali ka na biso te, il faut toujours à l'hôpital. Hémorragie moyen te mwana abandi kosala confusion makila eza te na tupa moyen nazalaki bazotransfuser tozali kosala mélange solution na nani inféron bazosangisa baza kopesa ye. À chaque fois qu'on essayait de faire le pansement, il y avait toujours l'hémorragie. Yango wana omoni nazui vraiment souci nakoko perdre mwana na ngai te. Azana ajini. Azana 13 ans et demi. Mwana mwasi. Azana 13 ans et demi. Kombo daina? Rit Mbui. Azana doya mama na ngai. Qui est encore très intelligente. Atangaka. Azaki na classe. Koyo azokende na première année CO. Azokende na première année CO qu'on a retard azwaki. Ndenge biso toye awa yo bengi biso. O expliquer bandeko bayoki mawa. Bokomona ba image na uti na kati mais c'est difficile à retenir ba larme. La fille est entre la vie et la mort parce que bozomona ka muto avandi ya lali mais c'est quelqu'un qui est déjà parti. Ça fait très mal. Toza ko senga na bino, bato boza ko landelo koyo. Ba o bazali très sensible peut-être par rapport à les solo bo kokate. Bozala na mwa bokebi mingi parce que ça fait très mal ba image eza vraiment choquante mais tozo banzete makambo ngo lekaka malamu. Tango bengi biso toye awa posa na yo ezani. Posa na ngai ezali ke posa lisangai pona ko sauver vie ya mwana na ngai, vie humaine. Naza na moyen te bosunga ngai bo prendre mwana na ngai en charge. Bosalisa ye. Très bien. Merci beaucoup. Pour reprendre moi en charge, contact bako kutana nani. Ceux qui bazana besoin bako kutana kana yo. Ngai moko nazali, mama na ye azali. Surtout ça cousin ngai. Maman lelo aide. Maman ye. Ah OK. Maman yaka s'il te plaît. Yaka ata 1 minute na ebi kozana moi passer pour na koloba. Mais ata 1 minute. Maman mbote. Mbote papa. Maladie ya moi na mobimba esali mbula boni. Et ça dit presque 2 ans. Quand papa tu koloba. Très bien. Alors, batu ebele baza kolanda yo ba congolais bandeko no baza libana mboka. Na ba baza na Kinshasa minganga ibatu ndenge na ndengo tokoyeba te. Mais ko banda na mwasi ya Yambo. Première dame de la République, maman aza kolanda biso peut-être soko za likamba koloba na maman aza kolanda biso awa. To koyi kolobela na basi ya ba pasteur, to bandeko no mususu basi. Pasi ya kobota yo ebiya maman Denise aza kolanda. Ya liboso naza kosengana na mama Denise atikana ni mwana nanga na ba prière abondela mpo liboso makambo nyonso fo kotiana nzambe liboso ya mibale nazosenga ya sunga ngai vraiment nasuki penza naza na moite na zangi même ata 100 francs naza na eloko te asunga nga mpo na mwana nanga oyo abika yo kamala ndenge rentré za le 3 mais tambuya kozonga classe T parce que ba condition dans lequel Azar se retrouver les réseaux permettre état kin des classes. Ruth pardon, Mboui a kozonga classe T, fille à 13 ans, a kozonga la première CO, baninga ba kozonga classe meilleure au kendete. Na kotika bino bombo na ba image, bino moko découvrir tant on a eu choc on a kokagité na bengi mingi mbango bandeko ya dynamique fachi po baza bato basali sibiso mingi. Boyebi que l'autre fois nazalaki na ka ya ndeko moko ya mwasi Hermas, azalaki na problème munene. Ndeko wana ya mwasi azwaki presque le quoi lisasi na moto azalaki na kankokolo.
mais tu peux ça mbela la télévision bosolo na politique plus proche à peuple nde salaki ke bandeko Didier Budimbu na dynamique mobimba bandeko badadu etambe bakotaki likambo na ngolu na nzambe et salaki ke lelo Hermas atamboli atelemi azongeli ba activité na normal na minute tozolo ba Hermas azalia boyoka peut-être moi témoignage pendant 1 minute par rapport à dynamique Fachi mais na lingi mutu nyonso acha loboko na kati ya pat pour arriver à faire quelque chose dynamique Fachi eza moi lisanga ya bandeko baza na bonne foi mozi vaginer soki biso nyonso to tcheli kanisi wana to sungi derrière bandeko dynamique Fachi c'est que ça peut donner pourquoi à chaque fois bato alobi ozobenga maman Denis oui c'est la première dame nazo benga été parce que il faut salisa bato nyonso mais il y a des cas très sensibles ministre ya santé actuel baka yango ministre provincial de la santé baka yango gouverneur ya ville ya Kinshasa baka yango place à ko investir yango ba pasteur sango tambola mingi ba pasteur bakabarate mais place ya ko kaba yango poso ko kabia lokolo kabeli nzambe moi ne sengeli ba opérer d'abord azo senga soutien moko spirituel on doit prier d'abord pour cet enfant parce que au-delà de l'opération c'est Dieu qui guérit bobonde la pona mwana bo soutenir famille plus na ba prière mais plus ceux qui te sauver mwana oyo eza lokwa to sauver ba ange mushebe ko ya lobi ba mabunde mama bunda ya lobi ba Janine bango pe bako bima lobi to sauver ba Olive Lembe ya lobi bango oyo c'est possible mais autres dépendre na ndenge yozo la likambo wana papa zali biso pe tozali je pense que nalina kuta quand même na bandeko ya dynamique parce que ba disposer tant na bango quand j'ai appelé ba tiki ba occupation na bango baye et puis je vais terminer avec Hermas qui donnera quand même moi témoignage moi amuke par rapport à oya yebi oyo tomuga ko sali salelo aza vivant que Dieu soit loué par rapport à ça alors je vais parler na président ya dynamique Fachi ndeko Didier Budimbu na yebi gaza la difficulté ko parce que tango akoti na kati ce sont les larmes. Dadou Etambe également, il s'est même déplacé parce que c'était possible pour lui. Mais quand cela ne tient, il faut avoir quand même quelque chose qui est cause à la possible. Ndeko Didier Mbote. Mbote Sango. D'abord, merci du fait que vous arrêté tout ce que tu avais comme occupation. Tant on a bengi, au salak makas quand même au coma awa. Dynamique Fachi, beaucoup de makambo belé. À chaque fois, batubaza koya parce qu'ils ont le cas. Mais par rapport à baka o yokuta na ranango, cas où ils ont la différence par rapport à cas où c'est juste insoutenable. On a des enfants, toi on a Banamike, Bana Bassim, tout le monde est juste insoutenable. Et ça, en tout cas, il faut faire quelque chose. Et ça, Kamoko, quand j'ai vu, la corruption au liate, la recette sur l'eau montée, ça ne va pas. Il faut vraiment que tout soit solution, il faut trouver solution. Et on s'est battu pour un combat, il faut continuer le combat dans ce même sens. Il faut que le social du Congolais change. Ce n'est pas des situations qui peuvent arriver dans un pays aussi riche. Donc on est à 1 million de pourcents avec cette famille. Que ce soit Maman Mokondi, Papa Mokondi qui sont avec nous, sont aussi avec cette famille. On va trouver des solutions pour cette famille. On va trouver des solutions pour cet enfant qui a tout son avenir devant elle et qui ne peut pas perdre ça pour si peu. Une petite intervention, ils ont coûté peut-être 30 000 $. C'est à des frais quand même bien que ça peut dans l'ensemble, même si c'était $1 million. Mais c'est la vie d'une personne. On ne va pas laisser tomber cette jeune. Alors maintenant c'est en urgence, on ne sait pas laisser cet enfant comme ça. Elle ne dormira pas déjà ici. On vient d'appeler l'hôpital Ngalema. Il y a l'ambulance qui est en train d'arriver. C'est l'ambulance de l'hôpital Diamant qui arrive dans le 15-20 minutes. On la prend, elle sera prise en charge directement cette nuit. Besoin d'urgence en Galema, ils vont voir dans quelle mesure ça va intervention. Donc là, on va partir avec la maman ou le papa, on va vraiment s'occuper de ce cas. On ne laissera pas, même en termes de prière, total avec certains pasteurs aussi que nous connaissons, on va mettre ça dans la prière et nous allons nous battre financièrement. Et avec l'aide de la première dame et du chef, nous osons croire qu'ils vont nous soutenir dans cette action. Nous n'allons pas laisser c'est juste pas possible. C'est juste... Ça fait très mal, mais d'abord, je ne dirais pas félicitations, mais merci quand même pour l'initiative en urgence de pouvoir appeler l'ambulance et comme on a pour Kendenaï, ça je salue pour la rapidité et le sens d'humanisme que tu développes. Là, aux autres, parce que tu ne sais pas beaucoup parler, d'autant plus que vous retenir d'ailleurs l'alarme. Peut-être un message aussi à Dadou Etambe, je ne sais pas si tu as peut-être un message à dire, Namoni retenir l'alarme, voir cet enfant souffrir dans cet état. Et ça vraiment insoutenable, comme les frères l'ont dit. C'est insoutenable, mais bon, comme elle a dit, on a des enfants. Moi, personnellement, j'ai une fille de 12 ans, donc j'ai dans mon ça n'a pas si. Bon, toi, Batamukili, on va apporter le paix qu'on peut. Le plus important, c'est Dieu.
Donc c'est Dieu qui peut pouvoir sauver. Puisque ça la assistance, Tourbenga, Batupé à bonne foi. Botala, biso ta dynamique, tout ça a un million de toi en bon côté, mais tout ça sera bonne foi. Au pas en à 100, 200, 300. Vous contactez papa, vous contactez biso, tout fait nombre, tout bakisa, tout sauver. Ba pasteur au bozora, ba dim, bozora ma bonza. Il y a petit peuple, ba œuvre en goyo. Parce que dans ce pays, ba œuvre boye, eza, non, ba pas si boye, eza belé, eza partout. Donc on partout, il faut que l'État sur le plan social, ba tonga ba hôpitaux eza adéquat. Bah, je dois vraiment prendre ma santé à cœur de façon que Moutounion soit à santé à bien, Moutounion soit pouvoir attendre un peu à gagner, mais maman a une éducation, maman a une santé pour surtout. Le pays appartient à tout le monde. Le pays n'appartient pas à un groupe de gens. Le pays n'appartient pas aux gens de la dynamique. Le pays appartient à tout le monde. Surtout photo Luka, tous à la bien. Parce que les gens aujourd'hui, bah, comment on orgueille, non, a béli, bah évacuer. Pourquoi bah évacuer? Il faut pas traiter sur place. Pour pas traiter, parce qu'il faut que le pays investisse dans les hôpitaux, dans la santé. Donc le peu qu'on avait à dire, c'est peut-être par rapport à ça. Je pense que l'ambulance est au Chokoma. On va y aller. Bozo na biso, toza na butu. Donc tozali on a bandal tolongwa awa, tozo kenengalema. Ne bozo landa tozali en direct veza radio te. Ça fait très mal. Ba image ya moi nezali. Ils ont dérangé. Na lobi moi ya moi si 13 ans lobi azaba Christelle Voanga. Moi na moi sûr. Lobi azali basi ya minene lobi ozomona awa mais à venir na ezo s'écrouler pour un manque de moyens, professionnalisme peut-être parce qu'il y a eu première opération, qu'est-ce qui a fait que zonga, il y a beaucoup de choses mais ce qui est plus important, il faut venir en aide pour trouver une solution le plus vite que possible. Alors, il y a des maman bazali, j'aimerais avoir quand même les réactions, c'est tout à fait normal, ça fait très mal hein? Oui, ça fait très mal papa et ça lui passe ma casse. Tant que papa est acquis, en tout cas, bah, image na monaki, na koka eko supporté. Je n'ai même pas pu manger ces jours-là. En tout cas, ça n'a pas si ma case. En tout cas, on nyonso azana bonne foi, est vrai yangoyo. Quand nenge lokola CG d'Adwa Lobby, est vrai yangoyo. Boya, bo contribuer, peut-être Ritz. Aza peut-être maman Denise et Alobi to éviter pour contribuer pour naïe. En tout cas, c'est ce que je demande. Généralement na Kinshasa to contribuera kaka soki mutu akufi mais di vivre ya mutu to pesa geloko te nzoke bembe bakabela ngombongo te. Faut que pesa mutu tanga za na bomoi. Tu partages le même sentiment par. Oui, bien sûr. Au fait ngana ko sulona ba maman nyoso. Ba maman papa nda pesa ka maman mwana. Biso to memara mwana 9 mois. Voir cette fille qui est clouée sur son lit, ça fait très mal. Ma deuxième fille, elle a 12 ans. Nathalie Nalobi, elle a vraiment besoin de nos soutiens, surtout nous, nos mamans. Merci beaucoup. On va terminer avec la maman Hermas, peut-être. Maman, merci papa pour la parole. Le banal le bakaka Zamba sunga en tout cas batnyo so bacha beaucoup pour na mwana oyo. En tant qu'une mère, j'ai aussi des enfants. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. En tout cas, que Dieu bénisse mon président, Didier Boudimou, que Dieu bénisse la dynamique. Hermas, tu peux avancer un peu là, hein? Batubele peut-être baota la yo baroye bayo ba monsieur pe baroye bayote. Vous rappelez aux Hermanso wapi peut-être dans les solo vous rappeler. Non, ngañaza Hermans azwaki bal na mutu nazalaki na situation pareille ndenge ndeko na biso oyo aza awa nautaka na nga musala nazozonga na retour na ngai ba discussion kwa ba compréhension ya banzela. Il s'est fait que chauffeur a discuté na garde corps ce qui a conduit encore jusque là pe na yeba pété soazana nous aura licence na ma campagne chauffeur à kufa na zo licence mais après là nazalaki na hôpital moko na Kankokolo en fait on a traité qui vraiment bien été et c'est ngaki qui fait na zo ba soin moko za approprié pour je me rappelle de ça donc dynamique Fatine ndenge yaki na aide na ngai Maman Denise atikaki ngate voilà maintenant lelo naza parmi
les témoins vivants. Oui, les témoins vivants. Expérience. Oui. Et je me rappelle les derniers jours où j'avais quitté l'hôpital, nayebisaki maman Denise nabaki œuvre o asali pa na ngai esuka ka pa na ngai te et kende. C'est vrai que à Coca aussi ça va pas se belé na Congo ote, mais au moins à ceux qui toqué, ceux qui bat toqué azala kaka na possibilité na mutema munene o asalaki pa na ngai. Yango lelo na ko lancer lisusu appel na ko benga lisusu maman Denise aya lisusu ko sunga ndeko o parce que eza vie ceux qui amoni ba image oyo yemoko a comprendre que eza vraiment passé même ngamo onde na zabwe donc il n'a kokité na moni kutu on dirait yanga kutu ezaki bien donc parce que vana na maladie moko pendant 2 ans je ne pense pas que parmi biso a mutu moko ko supporter douleur wana pendant 2 ans donc c'est vraiment trop donc maman Denise nebi que oza maman très bien il y a nation nzambe ndé mutatsaki yo ozala nzela o donc oyo ezali très bien on va problème encore ezoko nécessité vraiment intervention rapide nazokota na kati parce que baye kozwa Ruth Mbui azako kende na lisungi ya bandeko ya dynamique fachi oyo tobengi bango vraiment pour la rapidité en laps ya temps moko baye ça me va droit au cœur nzamba pambola bango nde Jésus alobaki nazalaki na matladi boye kotala ngai nazalaki na kasho boye kotala ngai vivre pour les autres toza baboti toza na bana ça fait très mal de voir les conditions dans lesquelles cet enfant est en train de vivre na kokota na kati mais bino pe bozo mona ba image TV za radio te ça fait très mal et choquant j'en appelle à tout le monde tokota na kati parce que tozo zo mwana ngo bazo kenaye tout juste après awaza ko kenengalema ou un hôpital structure santé mongo tokotala place wa memaye bokoye bango à toute na ibisaki bino peut-être beaucoup mitu na bobi mais est-ce que penza mwana ngo azali effectivement mwana azali Ruth Mbui nde azali awa elle n'a que 13 ans botala boko mona pe malade azotungisama mais bato bako kanga pe mate kotala ba image te s'il vous plaît Yaya bonjour comment on a Ruth Mbui vous avez âge ni nana 13 ans na 14 ans maladie ozoyoka ndengo vandi wana ozoyoka pasi nazoyoka pasi makasi ozokoka pe kolia kolia nazolela ngai nakopona biloko osala petit besoin okoka kodéplacer ou bien osala kaka nasalaka kaka sur place alors posa na yo eza nini na bato baza kolanda yo mama mokonzi ya mboka to bandeko mosusu ozoluka nini basala nini mpona yo posa na ngai eza basunga ngai nazoyoka pasi mingi nazosufri makasi yango nasengi basalisa ngai nakoka kolobisa mwana mingi te pota eza monene papa s'il vous plaît tu peux nous aider peut-être bandeko batala TV za radio te zwango mwa malembe po esala epasi te tala loboko ya mwana ndenge komi loboko o nyonso oyo ezaka loboko nyonso bozomono eza loboko nde bozomona mutazaka na maboko mibale o loboko ne mususu metala o ndenge ezali nyonso ezali cancer et puis ezako bimisa solo ndenge toza kwa kotelema te ça fait très mal kanga yango papa bobondela mingi pona mwana au-delà ya mbongo me bobondela pona ye na lingi bino mingi bosolo na politique toza wana kobika pona bandeko lorsqu'il y a un besoin on doit être là kimia na mabota na bino ba numéro na biso ezali ceux qui besoin ezali soit vous nous contactez bio contacter papa to contacter dynamique les songi na yeko koma kimia na mabota na bino nzamba pambola bino okota ninga simati akokate yango ezali Doucement, mettez la main au dos. Ambulance. Oh.
Doucement. Oui. Ah bon, ça va. Papa, et donc, qui dit ça, tu prends courage. Tu vois que c'est d'origine. Oui. Doucement. Attention. Doucement. C'est fini. Attention là-bas. Attends, papa, je là. Quand tu prends mon sac, Mettez quelque chose derrière sa tête, comme ça peut l'expliquer. When a baby, take a. Ah, ok, merci. Comme un polo.
Si on ne filme pas le mot, c'est pas le